Vous êtes dans l'émission Astar Santé avec moi Betty Massengou de Queen, hein, de Queen Mother. Je suis là, en tout cas, chers amis, ladies and gentlemen, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Bonjour déjà à vous, salut à tous les abonnés de Libanga TV. Je vous aime beaucoup, hein, je vous fais de gros coucou comme ça. Salutations aussi à l'ingénieur Dave Moubama. Salutations aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, la fille de la porte Léopold Mutombo Kalumbo. La ministère amène Mobima de partout dans le monde. Je vous salue. Et salutations aussi à mon pasteur, le pasteur Olivier Temetem de l'église Rebot. Voilà, champion Kayembe Machenda depuis Nairobi à Washington. Donc, salutations à vous. Toujours Mbonda et Igwe Blaise Kava. Je pense aussi à vous. John Loubi, l'exceptionnel depuis les États-Unis. Salutations à vous. Merci beaucoup déjà. Nous sommes là. We are together. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous le savez, dans cette émission, nous recevons Dr Ahmed. Nous parlons un peu de différents sujets hein, liés sur la santé. Hein. Donc ici, dans cette émission, nous parlons rien que de la santé parce que je vous dis que la santé est primordiale et la santé n'a pas de prix. Veux-tu être guéri? Voilà, une seule adresse, Dr Ahmed. Le numéro qui est affiché, c'est son numéro personnel, privé, sur WhatsApp, anytime. Il est disponible au Benguier, Brossololana. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur Makambo Itali, Babokono Oyo, et surtout ça va papa Mingi. Alors, papa pour vous en abisso vraiment. Soyez branchés pour l'émission Tina Souka Boyeba et Zanini O et Sala Kabino Bongo. Et en plus de cela, Bikendara Kendaka. Bikendara qui n'a pas conséquence nango. Docteur Ahmed, bonjour. Bonjour maman. On y santé. Oui, bien ce qu'on a en Zambé. En tout cas, tous ces pays sous ko yamba une émission na biso et surtout docteur Ahmed bandeko bazolanda yo amona bango tant ba mona kayo ebelé déjà mitema na bango ezaka ya kokita po ba yebi que bazwaka ndelo biko na babokono na bango à travers bakisi na yo oyebisi bango nini. Bon, na pesi bango na numbo te place bazali deuxièmement na lingina lobela bandeko docteur Ahmed Azali, docteur Ahmed Azongi sur le terrain parce que il y a un moment où docteur Ahmed bande komona na lisusuté na ba poste télévision na bino na ba téléphone na bino na bande komona sous docteur Ahmed parce que docteur Ahmed azwa ki moi problème moko ou etalaki problème à santé ou bandeko yo bazoko kama kambute bazamte malukuna ba ko empoisonner docteur Ahmed mais grâce à Nzambe na losambo et salike docteur Ahmed amona na susu liboso na bino et lelo na ye beaucoup plus ko lobela bino ko solola bino ba problème o etali ba nzoto na bino o bozo ko mitungisa panda batembele et docteur Ahmed ayewana po oyo kanga olandanga malamu o comprendre ba effet au docteur Ahmed akoloba ba makambu nyonso o isa mekono nzoto et o luka solution nango ezali et pas ya docteur Ahmed tango ko benganga na kopesa ba produit o isa approprié pour na kana yo komona ke okozala vraiment na solution. Voilà. Docteur Ahmed, juste une petite question de curiosité, parce que autour tout à l'heure que tu es bien Nzambe Asungi, tout ça qui peut na bondeli, docteur Ahmed santé tungi samaki, osaki empoisonné. Gloire à Dieu, osa lelo guéri. Alors na évité pour na muto peut-être osa empoisonné. Est-ce que au traitera poison? Oui, nazana ba produit o ezali pour na poison, o eza très efficace parce que lelo belé ya batamine netoyoka bakufa donc ba empoisonné bango. Mais ce que bozomona docteur Ahmed a telemi boye eza na bakisi oyo na salaki et plus na Nzambe atiaki loboko nde na komi boye. Deko o azana poison et on remarqué que ozana poison et le cas au contacter docteur Ahmed rapide pour que tu ba neutraliser poison na nzoto na yo to pesi au traitement approprié ou que ça la que poison ezali sous na nzoto te nzoto. Basine ni relaxa que muto azana poison. Bon basine ezebele par rapport ya examen o yoko okosalisa ezana ndeko mususu parce que ndetingai nazwaki déjà problème à respiration. Et taka qui déjà paraît respiratoire nanga nazaki souffre ya makasité souffre nanga comment qui déjà mabé et voir même na banda ko sanza ba makila et ko sala toilette banda ko bimanga ba makila et zana mutu mususu phénomène wana et salameliete et salameli phénomène mususu
tant que déjà on remarqué nous autres nous allons sous ndengo zalakate au loca au cet examen ce qui une fois balobi que osa empoisonné loca ozo bakisi o ezali approprié pour nango et pas docteur Ahmed au mona que nyonso wana ekosila nango et on continue vina yo. Bato ebele bakanisa neti bino ba tradi praticien bozala bandoki bozala banganga ebele bazala banganga kisi nde basala biloko wana. Mais comment on a docteur Ahmed vous êtes un serviteur de Dieu oyo consacré ba taille pe maboko ba taille huile azane pakola mim za mosali na Nzambe. En même temps on s'appelle sous docteur on traiter mutu na molimo on traiter mutu pe na mosuni. Par rapport à ça, pour nous tous les hormones, babiata banganga bakisi na bangwane za bakisi ya malamunte. Mais yo sala rango ce qu'on a bon nzambo zo sangisa nzambe na qui c'est pour être traité mutu. OK, merci maman pour la mutuna. Au moni na médecine traditionnelle, tous en a partie positive, tous en a partie négative. Ba partie positif eza o ndenge nga nazo sala boye nazui makasa nzete nazui racine nzete nazui cox nazui mbuma na kausi yango na bimisi yango poussière misu na bimisi yango liquide wana ezali partie positif. Partie négatif ezali oyo okende na bureau na okuti ba bikeko okuti nzungu moko wana okuti ba bitendi moko rouge bakangi par-ci par-là wana nde eza ba o bazo salela ngo ba partie négatif wana ba partie ya no ba kibondoki. Mais docteur Ahmed a aussi la partie positive oyo Bible solo na livre ya Ézéchiel chapitre 40 verset 12. Bible solo ba sur le torrent Nzambe aloni ba plan bandete ya sorte nyonso nzete bambuma ezo servir pour na kolia et ba kasa ezo servir pour na remède. Eza eloko moko o eza biblique tant nzamba sali banzete na ye ayebi pouvoir na pouvoir o eza na nzete et connaissance wana au docteur Ahmed azui par rapport ya ba pouvoir o eza na nzete yango azo traiter yango bino eza kibonganga te ezali oyo ezoya pour que pesa soin na nzoto parce que to zongi na kala bakoko na biso basalela kikisa mundele te banda ko sala ka makasa muto abeli bake na zamba bachumboli likasa baye batokisi yango bapesi muto wana abiki et c'est la même façon au docteur Ahmed Azolanda te babloko moko c'est pour ça na ebisa ka batna beta kasete docteur Ahmed apesa batu chance te ke na pesa yo chance pour komana mbongo ebele. Je vais prier pour toi et que Nzamba fongoli a déclenché ba porte au commune mutabozui. Mais ce que yé nanzela ya bakisa bokoko o na pesa yo chance ko manambongo ebele wana vraiment okuta docteur Ahmed kunate. Endeko o akoya pe docteur Ahmed nazana posa kisima boy pona kanga mobile nanga tona kanga mobile bato et pas docteur Ahmed ezalakate. Pourquoi? Parce que pas na ezalaka kisi ya hémorroïde nzoto. C'est-à-dire maladie ozobela na nzoto yango nde docteur Ahmed. Epelango na docteur Ahmed. Donc, ba maladie locale, sinusite, kyste, myome, fibrome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, prostatique, ndeko bazana problème ya cancer, hémorroïde, infection, nyonso en général, problème de stérilité, problème ya épilepsie, donc maladie ça ebele au docteur Ahmed atritaka. Donc maladie wanande docteur Ahmed atritaka. Mais maladie au état spirituel, docteur Ahmed amemango pe na spirituel au bonde la pona yo au mona loboko nzambe ozala guéri pe na côté wana. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que vous avez bien compris. Docteur Ahmed Azali Ngangaya Kisite Azali Motonanzambe en même temps Azali pe docteur tradi praticien yé a utiliser kaka ba plante naturelle onzamba sala. Voilà. Donc ce qui kana yo esenga prière au bon de la pona yo. Ce qui kana o pe esenga que apesa yo kisi après prière afin que santé na yo zonga normal en tout cas ndeko zolanda biso benga na numéro za affiché wana. Et un numéro docteur Ahmed partout aux ali bakisne komaka docteur Ahmed to kota suko na kati ya sujet na biso ya émission lelo dernièrement émission moto sala kinde komo ba komela kinga ameki un peu kotuna pe mutuna po ezo sale mele na nzoto ya lobi que yendenga za wana za mwana mobali donc partie à qui mobile naie et fonctionne à kanango le sous-souté comment kaka ba pan sèche na ba pan sèche alu
akoka atambola kutu na minute oyo alembi na ye atiki afandi bongo me et comme kolukele ba problème na foyer na ye na madame na ye bisika baza kuna na poto et comme na ba divorce je sais pas est-ce que docteur Ahmed moto so comité na niveau wana oh déjà qui mobali to lobake et comme déjà presque mort et koufi déjà est-ce que kozonga so na état initial? Oui maman et kozonga parce que wana ezali problème autobengaka impuissance c'est-à-dire tant muta komina étape impuissance azali susu na makasité et comme il servir kaka kosuba mais kosala relation à okokate et par là docteur Ahmed a copé sa traitement parce que wana connexion à mutu na sexe et osala malisute et docteur Ahmed a copé sa traitement moko o izali ke ezongi si connexion wana et mutu azongi na force na ye mutu azongi na force na ye normal azongi ba activité normale lelo ebele ya batu bazo abandonner bongo pourquoi bazo kende ko kweya na maboko ya batuka ya mabe ya baventurier onga benga bongo ba commerçant c'est-à-dire mutu mo bwasani commerçant ye po na ye zaka ateka produit na ye soka teki yango une fateki esili po na ye mais or et pas docteur Ahmed tant pesi mutu ba produit abandola ndelo du jour au jour ayeba omelaki kisi et ça la qui réaction nini et ça la qui réaction boye et ça réaction à kisi et ça la qui réaction boye et ça réaction à kisi te kata ki wana et docteur Ahmed azo sa ba produit mso azo pesa yo na o remplacer personne parce que même na médecine ya mundele to monango muto ameli kinini aza allergique dans kinini et ça les ba phénomène mo mabe docteur apekisier komela kisiote a komeli kisi msusu de même que docteur Ahmed ndenga sala ka musala na ye tant ndeko moko ameli kisi o eza effet moko etami contraire na effet ya kisi na kokati ce traitement wana na saleli traitement msusu siko mais commerçant tant il y a teki produit na esi la kei effet nyonso eti kosam esimbe simba tetali ete donc yango mona bande ko belé lelo ba lembi et lelo ba komi ko qualifier ba docteur traduit lokola ba charlatan ba komi ko qualifier ba aventurier. Pourquoi? Parce que aventure wana ezo tourner wana bisanga bazotangilanga vraiment ya ba kombo ya ba docteur oyo ba pesa bango bambongo o batindela bango ba kisi simbate donc c'est ça mais awa na king awa bazomona ba grand bazomona ke bango nde baza na top baza ba grand mais or bazo sam salamo mabe bazo diminuer médecine traditionnelle or médecine traditionnelle yango ndeza mama ya médecine lelo soki médecine traditionnelle eza na c'est et ça parce que biso moko ba traduire de tobe samsa na biso. Voilà. Docteur Ahmed, le loto lobela un peu de tout hein. To kota na ba kisi au démontrer hein au laxarango bandeko to lobela vraiment nyonso par rapport à ya ba question o bandeko ba tuna biso to tuna yo. Ndeko mususu alobi ye eloko tungisaka diabète. Je sais pas diabète pe elembisaka ki mobali ya muntu et kokende bitambola tambola kenda bakata e banzolo kona nzoto bakotisa e bakisi mais rien ne marche na ebité awa na centre kisi nini oyo o pesaka na bandeko oyo bazana bokono wana bandeko bazana bokono diabète tozana kisi awa akasi ya diabète oyo ezali pona kolia donc akobanda kolia yango tozana liquide nango tozana poussière nango azwa traitement wana nyonso complet ya poussière azo melango na ma ya moto ya boye azolia kango akogolia yango 5 par jour et ya mai azo melango na butu donc tant azozwa traitement complet wana une façon qui to lutter contre diabète wana et que to ya glycémie na izongi normal nde to kozwa skok to salele ba kisi o kozongisa ki mobali na normal parce que ndeko tanga comme na problème ya diabète akokoma pe na problème ya ba faiblesse wana to kozongisa sko normal azongi ba activité normal pancréas na ye comme ko travailler normal et comme ko sala musala nango moyen to ya glycémie et matali susu ezate donc à partir à traitement oyo ndeko akozwa. Voilà. Bon pour bandeko attention. Pour bandeko attention tozana akasi attention. Tozana akasi attention. Akasi attention wana ezali traitement moko ndeko bandeko bazokongo pendant 10 jours. Bandeko oyo bozolandanga yo obelaka attention mundele apesa yo traitement moko boekire ya vie mobimba. Or bando mela bakisi wana. Remarquez que tangu kako bandi ko mela bakisi wana et ça li que au comment un problème il y a impuissance au comment un problème il y a faiblesse. Pourquoi? Parce que ba kisi ozo melawana ezo sala que ezo kata connexion wana et empêcher aussi ko yo sala mobala malamu nanda kuna yo. Or na beta kasete na lobaka nanda kwa libala pasteur azalaka te prophète azalaka te président azalaka te. Donc na mbeto libala soko zo échoué quel qu'il soit le président na yo oza pamba.
oza pamba. Donc bakisi wana ozo mela pona vie mobimba yango nde ezo créer ba conséquences ozo mona wana o mona ke tango ke mundele azo permettre osiko ke no obando utiliser ba stimulant. Or tango ozo utiliser ba stimulant wana ozo bebisa ba veine wana ozo bomma lisusu appareil génital mobimba ozo bomango mobimba o mona ke impuissance ye nzoto na yo ki mobali e kondi pe tikale muke perdre na taille nango. Pourquoi? Parce que bakisi oyo komi komela wana bakisi attention ezali ozu traitement pendant 10 jours au cas de traitement ya vie mobimba wana yo vie mobimba wana très bien qui sa tension yango yo papa yo tension tungisaka yo akasa tension yango yo ezali oyo ndeko akozwa tango azwi yango ndeko wana akomi bien soka komaki déjà na problème ya faiblesse tokosalele pe kisi ya faiblesse topesi azongi normal. En tout cas, merci beaucoup, Dr Ahmed. Ngana beta toujours c'était na bandeko bolanda émission oyo que awa bokono na bokono eza na kisi nango. Eza tende to mona ba tradi mususu kisi moko ezo traiter 20 maladies. 20 bokono mona o ngai kaka na kisi oyo prostate, kisi oyo hémorroïde, kisi oyo tension, kisi oyo diabète, kisi oyo ezo traiter faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, ka kisi moko. Non wana. En tout cas, il faut comprendre que ils ont déjà l'okuta. C'est du mensonge. Hein? Donc, c'est du mensonge, je voulais dire. Alors, il faut vraiment que docteur Oyo, Maramazoloba, Azoko, c'est escroquerie, j'allais dire, voilà. Et moi, il y a escroquerie. Et bien, là, escroquer, on a un docteur, on a un traduit praticien. Voilà. Ah, on a un centre chez docteur Ahmed. Baki seza nyonso ezali papa yo tungisa makana makambo etali faiblesse sexuelle na betela ngo CT pona yebi mabale belezo kufande à partir ya faiblesse sexuelle éjaculation précoce papa zwa traitement traiter nzoto na yo zala mobali o sepesa maman afin que akende libanda te po ezana bato ebele lelo docteur Ahmed mingi baloba ngo oh na dépenser mbongo ebele na kisa mundele na zo solution te na kena mi ba tradi pe na solution te voilà mais pas docteur Ahmed okozwa solution je te rassure voilà docteur Ahmed tozo kende lisusu na deuxième étape o ezali ba kisi po ezai bele o yakanango awa ezana bato musu ba mitungisa maka c'est comme si bato apoto bosale la bango ba kisi mususu bato Kinshasa pe bosali la bango bakisi mususu na ebité net bato poto muto azana maladie nini akoko utiliser kisi ya mai ou akoko utiliser kisi ya poussière et puis awana kin bakisi etambola ndenge ni. OK, omoni ba ndeko ya o bazali banda tuningaka beaucoup plus côté kotinda bakisi ya poussière. Bakisi ya poussière soki eza liquide okomona ke ya liquide eza wana misato nyonso etikali ya poussière. Pourquoi? Parce que fret tango ozo kende ko fretango ezo peser makasi. Or tango soko ebisie montant wana o basengi na fret ezo apparaître mbongo ebele. Amona comme si que non yende bocheli mbongo ebele mais batakin bocheli bango mbongo na se. Or eza des fret wana ezo peser. Yango to sala ka kisi ya poussière pona ko faciliter bandeko tango ekomi kuna balakisi ndenge ni na ko transformer ngo liquide ndenge ni na banda ko melango na ti ou bien na mai ya moto. Ou bien na mai ya moto. Maintenant bandeko o baza awa na kin ezana ba misusu oyo akozwa kisi kaka ya mai ya mai. Mususu akozwa mélanger sana ba pommade ezana ba savon mususu akozwa mélanger na poussière. Ça dépend ya ka automoni façon o ndenge to ambika oyo c'est que ka o il faut amelaka na poussière nango na mandete na lobby kisi ya diabète ezala muto azana poto ezala o aza awa il faut alanda traitement bongo ya poussière ya mai na ekolia nango. Donc eza bongo par kanaka eza na ndenge na lolenge nango oyo nazo pese la ba remède nango. Voilà. Qui ça pour moi doit naisa allongement hein pour na ko allonger ki mobali o ba papa balukarango mwa mingi ki swana na monyo ezate oye nango ba kisi o nyonso oyo ya ba pomade amike oyo ezali pomade iba pour na allongement na gonflement ba pomade o ya minene oyo ezali pour na arthrose bandeko bazana problème arthrose azana problème rhumatisme arthrose ezatang o ba capturer wana ezali sous te liami ezali ke ba genou place au miku esangana et
comme ko vimba ba douleur wana zo sala ba pomade o sala yango wana naza pe na ba pomade iba pona ba mama o eza iba ya tolo de comme ça mona ki abotama tolo na ye eza mke et se développer tant azo sala ngo azo développer tolo na ye nazana iba lisusu ya ba mama o ezali po nasima donc ba to bazana po ça ko développer bassin na ye sima na ye pomade iba eza wana pona ba mama donc iba ya ba papa ezali iba ba papa yango ezali o ezali pona allongissement na confluissement tant o yazo salelango azomona ke nzoto na yezo se développer et azo accompagner ngo toujours ba papa ba accompagner ngo na uku force pour que tant o se développer et comme na taille wana o ya bande kolinga il faut pe ezana force pour za l'inchantote donc tant ko accompagner ngo nango et ko sala ke papa nzoto komi ndenge ya lingaki et na force o ndenge ye akolinga donc traitement et les kakabongo voilà en tout cas traitement ils appellent pour na biso ba maman d'ailleurs ba maman donc ka ba papa tina ba maman pe maman lingi sime ya pe moi et ça la moi bien ça la moi genre qui c'est ali moi tolo pe ça la moi bien qui c'est ça donc numéro ça ka affiché on a so bobengi besoin docteur Ahmed okomeli na WhatsApp akoyebi so neni rolanda traitement et puis traitement ça combien traitement ça na prix moko vraiment abordable et donc prix moko ya bien pona mutu nyonso docteur Ahmed oke na suka ya émission na biso mais pona bandeko yo bazo landa biso na ebité ndeko moko amitungisa maki makasi na hémorroïde ezobima penza muchopo penzo kitabona se azana poto na esa que komela docteur Ahmed na numéro en is affiché vu musala ya makasi donc azokoka lisusu même pas pendant ba fête ya na maman suite ya hémorroïde mais docteur Ahmed awatolobeli ki se hémorroïde na ebité roko conseiller bandeko wana nini. Oui, qui c'est hémorroïde ezali bandeko wana conscient nazo pesa yo baboko la maladie te soko boko liango ekoboma yo et docteur Ahmed Azawana obenga na plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 wana eza numéro nanga soit oye na cabinet za na Lemba Foi na avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya ça du Roi Témoin de Jéhovah cabinet eza wana tango bengi docteur Ahmed a kosa la consultation par téléphone sokoza musika consultation na présence sokoza na Kinshasa et na ko traiter yo na ko yeba ba remède nini o na kosa la solution na kosa la pour na kana ndeti en kan de quoi zana hémorroïde même si ozo sala toilette na makila même si ozo sala muchopo bimi même si o ba saleté comme malokwa miyo bien ba constipation docteur Ahmed Azawana akoselo bakisi o surtout ndete bande comme chopo bimi wana dans 3 jours seulement ezongi libela et obmanchute continuer traitement na yo okomona ke nyonso wana ekozala te docteur Ahmed Azawana pona mutu nyonso. Voilà. Merci docteur, rappelez numéro de téléphone. Oui, numéro nangai ezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 wana eza numéro nanga ya téléphone okoki benga soit pesi message na komeli message na WhatsApp na ko répondre yo na ngonga nyonso na komona et okozala jamais décès. Voilà. Merci beaucoup ndeko baboko la maladie yozolanda émission. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense bien cette émission vous a plu et déjà docteur Ahmed Azawana sokozana problème ezotungisa santé na yo en tout cas komi tungisa mate okozwa vraiment lobiko parce que kisi eswanyaka lobiko utaka epa ya nzambe alors ye akobele la nzambe na ye akopesa yo guérison et puis akopesa yo kisi eswanye bokono ezotungisa yo ezala na éjaculation précoce papa okokara lisusu te kobanga te baki sezali faiblesse sexuelle ba panne sèche en tout cas papa komitungisa mate diabète hémorroïde bandeko ba michopo bimoso sumba makila donc kobanga te baki sezali okozonga normal eza me bandeko basi pour na bon moi si ça la bien baki sezali wana eza nango sans inconvénient baki c'est docteur Ahmed eza na ba effet à mabete na banzoto parce que biso moko to ba témoin tozo mona ndenge bato bazo ya ba témoignage eza ébélé. Merci beaucoup, on se retrouve déjà à la prochaine et bisous à la joie Amado Pichuna, l'hymne national au témoin.
Papa Aimé depuis Paris. Hein? Donc, de gros bisous à vous, la joie depuis Tchuna. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama et bisous à ma maman chérie, maman Kati Baki, ça ainsi qu'à toute ma famille, Saïd Benecha. Happy birthday, that's happiness for you, Ben Bakadila. Hein? Donc, c'est mec qui a moto. Hein? Donc, grand pétrolier, Ben Bakadila, le papa de garçon. Donc, Bambo Tama et l'amour, joyeux anniversaire à vous, que du bonheur pour vous. Champion Kayembe, salutations à vous. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. On se retrouve déjà pour un prochain numéro de cette émission. À la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, car toute vie est une vie. Merci, ciao.